Eric, mais tout ça a un problème de insanité, tout ça a un problème de éviter peut-être tant que ça va clip ba au absorbe erreur mais la limite erreur de ça parce que ensemble dans la maison tout ça dans le la production ils ont maison moko ils ont la discipline belé ils ont makamo belé la maison moko bien qui nazo saluer responsable non en passant Charlie Kadima donc bango website ngaba tanga na radio ngala si bango na radio pendant combien de temps babi non to tchona radio et puis bon voilà moni ti to okuta na makambo to okuta na ngwa ya papa mais dans l'ensemble bon après 40 jours des produits dans le marché. Et bah clip, Bossali déjà. Bah clip tout ça 4 clips, tout ça malé mais pour na condition il y a autant l'évolution parce que clip ils en tant nango. Et on total non 4 génériques na nzembo ya pauvre Lando, Batibuka, na nzembo mo ya Papi Kakezawana, na nzembo mo kezawana Socrate Wom. Voilà donc tout ça aura 4 titres. Oh. D'accord. Et les lots annonçant d'ailleurs na annonce il y a émission Nabiso et Papa Wemba Kenda déjà mais to mekako revisiter histoire pour ceux qui totali ba timbre wana eza ya bato yo tolobaka batali kolo ba embaka likolo place yo pozalaka likolo et quel genre d'artiste azalaki et place nini atikeli musique na biso lelo. Bon azalaki genre il y a artiste azalaki artiste moko complet parce que asali na ba film asali na ba théâtre azalaki entraîneur à monene ya ballet et lelo je pense surtout bien atiki nini atiki musique atiki Congo na musique moko na niveau ya makasi parce que lelo comme on a Papa Wemba na Australie bazo expliquer que chanteur congolais mais ayemba Nelson Mandela. Tout ça na kata technologie tout monde na makamele kana monde après mort à Papa Wemba. Moni atanga Papa Wemba pays nyo c'est ça là qui en a coin na bango. Ba congolais bazali lokola ba Mauritanie ngana na ndeko moko Edi Maziku a mona bandal leo bazo benga l'homme du peuple. Asala ki matanga ya Papa Wemba na Mauritanie pendant 6 jours. Donc Papa Wemba pays nyo so karabiso Congo te. Tout le monde est en Angola, Côte d'Ivoire et Brazzaville, mais le monde entier est lié Papa Wemba. Parce que mon Congo, il y a Papa Wemba qui n'a pas quoi sur le monde. Pour moi, il y a Indonésia, mutumu a eu Sandeko Mongo na ba 11 rabi, mais yo ye musala chanteur na mino Congolais munena kufi. Camarade na mtaobe anga pa banga ke oh. Mon cher, na nga kufi kuna na kin munde na sazo ba sondengo. Na pse Papa Wemba. Donc master koya. Moni donc atiki musique na biso na monde maintenant charge toza nango biso ya obeta musique wana parce que mongongo wana oui et oza na kati na mboka na musique na yela oyo atiki nyonso mais mongongo wana eza mongongo na ye biso to obeta ngo to koyemba ngo na intelligence mais pour ngolo ba koyemba mongongo Wemba obeko remplacer Wemba ngaza na ba exemple belé na ba témoignage belé nga na longwa ki Wenga à l'époque tant tout seul bakala ebungi. Il faut pas remplacer les gens banda le solo. Il faut remplacer un chanteur moi je bakala ebungi. Non? Faut pas le chanteur tout court à ça la phrase. Mais bilo qu'on a remplacer, je pense que même devant Zambé zanango pour y monter tchaka soit longoli à longoli. Donc nga longoli Papa Wemba biso zoleli ka pa Nzambe musique ya Papa Wemba o memaki biso na monde entier. Donc et même biso sous musique pour Congo tellement kaka. Il loko peut diminuer biso ma musique na biso ces derniers temps. Ils avaient comme il y a incompréhension, il y a des gens qui banda. Bah, autre bien ba combattant, mais je pense les loba moni ba mort et salami mingi. Nanzela ba artiste quelque part faut ba artiste artiste ça quand nzala mtebo magaye to ben piaka. Artiste go za musana azo sala izo respirer sous terre et même magabiso pe na ba passe ya maladie na ba liwa makamebele. Donc il faut comprendre que quelque part 10 ans 11 ans tout ça na bango na makambo et to ba que voilà bango ba combattant bazo bondela mboka. Et si c'est vous, je pense que Mokango, Lelo, on faut voir que musique, phare bazo kende. Alors quand phare bazo kende, pour tous à la faibleté ensemble na bango, tout font lager, tous en bon encore une fois parce que l'Iwa papa va interpeller même quand ba musicien té, même bango ba saper, même bango ba idéologie, même bango ba balinga qui via musique. Et que fait la papa ba mutunyo so amona ka amona katam sur l'Iwa za blague, mais et que fait la papa ba baiser coup fait le moko. Donc, à l'objet, on a interviewé que Ngalo Nazaliawa.
na okufa na mboka moko boye na podium na okufa na ngapi na zo planer. Et après quelques mois akufi maintenant ba congolais ba prestiger bato balingaka ma musique ba fandi boye. Mais omoni liwe zalaka ngai na mona gango lokwa blague na zone mangote pour na kepa papa wemba na ba 12h30 na kutana na ba vie Kofi na kutana na ba vie Redi ba vie Lambio ba mikole bele kuna nga na kititi na sekuna na pre-piscine na eboye na ko fanda mais na zo sa ba kalki ngabi est-ce que fona tala Amazon na elongi fona tala makamyo to koyela ngabo ti na ndenge to ka aéroport to zui matanga ti na ndenge to ye nango na cinquantenaire mutayi monde sanga pena ke papa wemba kufi président Jossar Nyoka Longo donc tant ba koti na sala morgue pour ba changer mon way bilamba vienenga bi azolela atanga bia ya solo liwa papa wemba akutiki biso donc papa wemba tiki biso mais musique atiki biso atika na Congo tatiki yango na monde donc or esika na monde mongonga papa wemba yali donc ba musicien congolais baza na pouvoir na valeur wana donc faut te musique ya bien au moins king kessel mele a musique ne sa beta kiawa ti le toujours ba kibuzo ba yalaki te papa wemba peso ko tali bien musique ya betaki mingi mate eza mwa mingi po so ki ba moto mobimba elongi loko porta boloko eza mate matoi mangongi ma mebele donc azaki grand messager et na ba message ya papa wemba nyonso soko tali donc azaki na ba ramba Michael Jackson azaki na ba raya au santé parce que les États-Unis Michael Jackson a kufaki mais so tena Afrique au na monde chanteur le papa wemba nga azomo na yete nazomo na Congo to yeka na chanteur moko puis na monde to yeka na chanteur le papa wemba ye mais biso ba yo to zaki na mutamune ndenge to yeba gite ye moko pe ami yeba gi pe penate bon biso pe il paraît kuna na batetela to miye barate pour biso pena po miye ba ke on naza amanda grand chanteur to yeba barate pour nga yo au moni biso na yo nga na côté musique na miso na yo to bandi quand même na bandale ko ensemble les 33 mais mukolo mo to yogi manda leki na télévision bio manda grand chanteur manda ebo yemba no biso to na ba makambo wana te omoni force na biso yango wana moni papa wemba pa miye ba gite mais omoni mukolo papa wemba za tout na monde omoni même mokonza mboka na biso azoki combien de coups de fil ya libanda ke ya ba condoléances donc ça qui passe yango même mokonza en passant na zo senga merci na assistance na ye afandaki 1h30 minutes pour na passer ya likambo ya papa congolais yo saki très content et to sepelaki assistance à papa wemba na Côte d'Ivoire assistance à papa wemba na Brazzaville assistance à papa wemba na Angola bango mon bazolo baki en tout cas Congo yembi biso bien donc makama papa wemba qui très compliqué tout que enterré papa wemba 18h30 mboule beti papa wemba tout le monde a compté ndako mboule sil na 22h et après vous monde papa wemba zaki mo le mususu mais Congo biso ba artiste to miye ba tamu souté mais so to miye bi photo tamu sa makambu na ndenge artiste ko tamu sa po ngali on a beti musique na Congo j'ai 45 ans aujourd'hui to apprendre ma mbebe na nzela musique donc misa za mutu moko aza même na niveau ba quantité po oya ko sa na pays na ye même ba mon papa wemba monde tali Congo pour na papa wemba mais toi ba politicien ebele ba toujours ba problème ba tiki biso na mokili mais monde ciblé papa wemba parce que univers même magi Congo a magi en musique ami donc Congo quelque part artiste atambola na nzela congolais peut appeler artiste confiance sur les alaki à l'époque pour Lelo 33 bizarre congolais lozo betara musique et interprétation ba mise bazo mana ba orchestre Lelo toujours betara ba musique et ba ninga mutalu ko sala nzembo azate ou allons-nous toujours qui des autres déranger ma bé or mbogeza très bien ba mise ba komi belé to komi belé mozo mona création ya nzembo 33 bino bozo mba ba plateau bo me ko pepso makasi création ya nzembo bande ko bazo sala nzembo libanda bazo teka baze belé mais ba orchestre Lelo presque 80% ils ont betara ba nzembo ya esika utaki pourquoi mingongo za bien ba makambo za bien danse za bien tout le ba nzembo ba fait belé le na pays na so Congo na ba mabala na ba téléphone na ba technologie et mati na makambo belé mais ba mission toujours ko sa nzembo. Alors manque d'inspiration na ezozala d'une nini dit à quoi première chose il y a le déplacement na biso à l'étranger donc kolobana ba Côte d'Ivoire te na ba Brazzaville te mais Europe na ba mboka na ba Amérique nyonso wana décision bazwaka pour na biso koloba ke non voilà bino ba mission beaucoup ba politicien non depuis mukele banda ngai na histoire tabula ibanda ko zana ngwana ba sombele na Mobutu Sese Seko
fait luambo bandako baza nango wana ba Mobutu basomba. Donc ba mission baza ba politicien te mais mon konjambo kaza na sentiment na ye na mission songolo mpakala. Ako peso pe lopango. Omoni oyo tamso ba congolais bazo bosana lelo ako peso lopango ako peso pe voiture. Et ça la mara to moni ba comédien on a sepela ko sombela mutu lopango ako sombela. To moni ba comédien maman Olive apesa ba comédien ba jeep ya cher, OK? Ezali sentiment comédien de la télévision c'est que ça rayo pendant une année. Au foot avec droit d'auteur na été. Musicien les gars ayemba ka banzembo se pesa rayo pendant une année au foot avec droit d'auteur na été. Ce que je cadeau pesier. Alors, batunde ba komona que musicien comme politicien non. Parce que tolinga te mandat échangeaka. Les hommes ont dirigé le Namboka 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après. Soka Longwe. Mutum so akoya ba changer ba mandataire na ba JBMP anana ba Werason na ba Kofi Olomide ba Gabo bino bolongwana no toujours ba mission mso asika jamais. Donc bandeko, il faut comprendre que dit à quoi au musique na biso kenda nga mabe toujours perdre ba valeur à makasi. Pour faut ba fongola jeune na libanda. Ba fongola jeune libanda to limbisani po bango baza ba congolais. Ngai na frère na ona bombela yote ba combattant ba yaki mingole la papa yamba na pa peuple. Mais to lexi mutu musapita nakuta kuna gramo ka bimanda to sa bango jeune aéroport to filmer bango to tena rapport ngabi non e messager botika bango kanda ngo sila kaka mais ici là pourquoi parce que biso to na posa ko tombola Congo na place musala ezali musique yali to na posa ko bimaka Congo ba ah Congolais abeta musique bien tilelo. D'accord. Et avant papa Wemba tika biso tokutanaki biso misatu na podium ngai yo na ye Mowei. Ezalaki musika na Kinshasa à plus de 300 km na Kinshasa na mboka Matadi et ngana kendaki mission de service papa Wemba yaki production ya bandeko moko ba bengsagi kuna bandeko oyo basala ba production mingi na Kinshasa pe na Matadi avec bandeko so bagi Kabuya na équipe Mobimba. Alors yo oyaki matanga mais ça li que malgré mutu na mutu ayaki na nzela na ye et que biso ba auto vivant na monde culturel to kutanaki ensemble quel que soit bandenge to yelaki et ça là que to kutana lisusu na podium moko. Et à l'occasion papa Wemba a sengi na foule ba assister manda chante aye matanga ba pesa embongo Bizarre. ba soutenir artiste. Tout à d'accord, ingénieur Benjamin lui Nazaï beaucoup plus de besoin à partir à un commun de chante dans la matin à podium et papa Wemba tanga sola gina public et après papa Wemba senga ya manze momoko Ayemba Ibrahim on est agi examen kuluta pesaki les qui n'est sur le podium là c'est on continue non mais manda na posaki question on n'a papa Simaro mais avant na tout na yo ya ngope na lingi to e banam ndenge mokile comme na ba publication c'est vrai ezo salama mais o eza ya soloté mais tamboli ndenge tambolaki ya papa Simaro dernièrement ezo salonene Congolais azo kanisa liwa on dirait ezali pona mutu mususu pona yete Congolais faut yeba liwa pona mutu nyonso Congolais lelo faut mona ndenge azo manquer matanga respect non discipline na matanga faut ezala Congolais faut yeba ke eloko babengi rumeur et comme le premier pays na monde donc surtout biso na Kinshasa wa rumeur c'est-à-dire mutako sa makamu facile ata muso peu facile rumeur donc au moni eza bien te mutoko Simaro Masia fanda yo moko fanda na ndako na yo tala papa Simaro Masia asala nini na pays banzembo na yo tamsu ndenge balaki wana banzembo beteki na mariage na yo ya vieux Simaro allez facilement comme ça yo kanoka esengo sango vérifier au moni même pas na ba télévision à communiquer au lobby maman que via kufi mais yo pour kufa garate non c'est pas bien il faut te respecter bah oui il faut te respecter comme ya liwa comme liwa ils en a respecté moni au tali pena makamnenge za au tali mutune na zo na décision na matanga nga zo préparer mais non ba banderole le monde nga zo sala mapona matanga mais au tali mais non donc beaucoup comme ça liwa ndeni. Alors na olingasku na poser aux questions papa Wemba akufi na podium papa Wemba akufeli na Côte d'Ivoire aux Congolais Outaro évoqué à l'Ikambia Batetela. Sur le plan Yakimoto.
est-ce que pouvoir ya musique à Congo etikali libanda te? Mais surtout le binding on a surtout que pouvoir la musique à Congo etikali libanda pour papa Wemba bongo doit makia atika pouvoir libanda lomba kufela ki bongo tabule atika pouvoir libanda ah pour la kufa libanda nenga kufeli sur scène bon yo et puis à l'étranger bon yo kanisi lelo bandeko ya ba ivoirien bandeko na sa Côte d'Ivoire yo kanisi ba leli mingi poani bango pays batali sur pays na bango pour na likambo wana et promouvoir pays na bango et promouvoir pays na bango à 100%. Nga fu mona ndenge na solina mewe pendant 34 minutes mewe azo lela abi mando tane na solina na vie na chambre na moi otali ndenge via ko na podium akeimba na moko aza souté donc Côte d'Ivoire les amboka oyo mais pour na koloba ko pouvoir na biso etika na kuna ndeni ba ba wana olemba kuna ndeni bato oyimba baza ba Côte d'Ivoire ta bato oyimba baza na monga na Congo omoni mais Congo nde atombola message na ye omoni ngali kamuna yoki na mobande ko libanda ya kota ba Abidjan kuna ba Sénégal Congolais atombola message na ye oyo lwa o makiadi atombola ki otabola atombola ki oyo Kofi oyo Papa Wemba oyo Wenge ba orchestre se tombola ka message ezaki na ba danse beaucoup bien ba nzembo beaucoup bien parce que ngana leki na kata histoire mais nazana kata histoire po mosala ezanga lelo nazo mona ministre moko azo leka leo na ba radio na ba télévision peut-être ba histoire ya place lelo obi que histoire est important histoire est très très important dans le pays na sepeli paré bato teka na histoire yango donc histoire na pays bandeko photo za nango poto yeba ko aligner banzela ba moyi na biso omoni donc banzembo na pays na biso pourquoi lelo banzembo nyoso akalamzo sa succès ko leka banzembo lelo to bimisa bandeko bazo bimisa ba disque yawa nga sali 10 ans na marché te mais na lobaki na nzambe na tala na lusuko maloba o nga na zunyo so na tala so ko na te pepo ningi ba disque nyoso ko la teka eza nini parce que toujours kota studio otangi ba kombo nyoso batu et puis bimi nango bato wana bakomo basombi banzembo et puis style nango ta baoyeka babwaki bango mais message ni yo tikaki biso na Wenge toki na ba meilleur ba compositeur na ba Wenge na banzembo na biteke le sili pour ba interpréter mal mais toujours c'est banzembo na niveau banzembo soko talimi ya ba vie na biso rambo soko zomi sima na banzembo na kuna danger ah mamanga motema pasi banzembo zalaki le biso to sa sonzembo par contre biso no sona manda nga fandeli ya to sa animation au sein l'animation tu danse ko sakana tena makamwa mwa buzo bakuna na kati esili nango mais nzembo ndenge na pays pena que choc ça de sali nzembo na cri na bango swelema Wenge sali nzembo na cri na bango uzagubi na lukolo pasi vieki se zoa langa star anti choc ye timbe mame ekei wapi bat bakumna bakokote ba aja batuzali tout ça bien mais là on est sali crise wana dia quoi et cause ya dia ko malibanda mais c'est place ça tu as la force à ça plus. Est-ce que Malibanda mute pekisi mutu et réfléchir? Bon, batu ba craquer na Congo. Na yango faut moi ba structurer ça. Musicien craquer? Faut ba structurer ça là. Excellence banza zagi vie mo to so ani mo masole belé à 4 mais ngape na 10 na ba millions moni ngazama muke même devant ba blaze bo na leka leki. Moi ko contre l'idéologie musutu za kana po ngai naza inspiré naza mona moko ya mo molimo ba ba ibagate. Ngai na botami mukolo bima esalami na 71. Mukolobi mais ça mais c'est pas un kolobi mandé m'tapesa nga comme Amanda parce que yemo azaki chef spirituel. Yemo chef spirituel. Donc Manda wa Mwengei. Wa Mwengei oui bisolango. Donc ngai so normalement na côté la discipline tango ya ki na sali 6 mois sans ko sala ba cher. Naza mona makabe belé pays. Et makabe belé na mona pays na pesa même ba kondi mususu mais bon obi considération za ka mona on do liste. Mais biso za bato bana moko boy. Omoni to za ka masoro musu me pays makamna biso matolo oyo ba Wenge makamna biso ba Wenge omona oyo na bureau mutu moko po soane le soro moko tali tam su pays mazumo tam su ko senga lar mo tam su zana ngobele omoni donc quelque part musicien za mutu ba yoka message na ye on sait jamais bazum sa ba musicien na place à message oui to bebisi mingi mais bazum sa musicien na place à message donc ba musicien baza ba messager pays. Est-ce que il faut basale la musicien yango? Il faut musicien ayeba ko se positionner. Musicien face à la manager parce que ngalelo nazana producteur de produire ngalelo na mi pesa na maboko na pourquoi parce que musicien face à ga diriger. Omoni même bande ko belende ba tapso na ndako o bazaki diriger o mona pena que non bazaki bien sans ko diriger ezo bebsa kaka. Non musicien comme que non nazana nga danger naza prêt. Mais nazana mi susu mi balé baloba mi balé mi so baba nga na petite version Olympia. Magama ba combattant na okenongo wapi. Donc, nous avons yo
obomi mboka ndenge okende obomi mboka nyonso kotika na nsima ekozala te. Or biso olingi mboka boye ezala yo osali moto mosusu asali, et puis biso bamisie ebele tozalaka ondele yo soki oza moto mosusu akozala su te okoleka et surtout na bandenge tozokufa boye soki mo omoni fo monake na koleka omoni. Donc il faut tosala effort musique na biso oui eya na univers makasi na monde, mais côté message toza na message te nga na oyebisa na koloba clair awa ke na soli na yusunduru ayebisi nga message eza su te, message eza su te. tozala bafe ebele na pays oyo lelo so misi alobi yango esali. Donc tosala message sala nzembo na yo betaka nzembo na yo au moins oyo bake bon vie simaro yemba nzembo papa simaro ezala le prompteur nzembo afeta boule nzembo mais yebisanga biso na bawenge boye banaso nango beta nzembo ajibe mpiana ekomi nini nango yemba nzembo ale makabe ekomi nini. Donc tozoboma musique biso comme ça parce que misa kota studio rapidement comme ça atangi kombo eba Didi Kinwani Greville Yebo Futila Tanto Titenge Lando Anduka Edi Maziku ta et si les disques moko bebimie ça peut pagaille mais tant moké fait ça parce que studio n'a pas presque ça rapport na ba combo. Alors que faire? Message ba parole ba ali il faut y a un message ba parole ba ali mais manda chante ba parole ba ali on travaille tous avec des paroliers. Est-ce que ebi que bino pe bo orienter ba parolier di na lingo ça la nzembo ezana ba tendance boy. Oui, malheureusement, ngambalo na somo ban papa mbatanga kufi blessure et petit makasi. Mais on a teke muto nzembo musu mo ebi masu yate pour blessure ne muto ezali nzembo ezo toucher moko na motema pa. Donc yo mozo mapeke oh na sani na. Là nzembo pour blessure azo lo ba tout. C'est yo la sa comportement na yo. Et yo la sa ba danger na yo. Pour le plateau na bino gato yaka oh muto comme ça ba conflit, ya ba makamo yo sozo komana mo. Yango bino pe ngala ebi yo za muto mayele. Bino bo ça pe biso. Pour la question de bien belé tellement ça piège au gros répondre les caméras et la télévision et zoxi famille wana ndenge ba mission bazo baté tozana ba famille tozana basi na bana wa tozana ba bande ko ba parents ba ali faut quand même to ba pe ba parents ba ali tant ba conflit biso zo monde ça département la biso ça et ils en force or ba conflit on se retali bien en tout cas on a tinate pour et le réseau si c'est besoin ramener ça là liwa bo bino na bo moyibo bo bon ça na bino net ngane na zabo na problème te na monde entier quoi. Donc na cause na problème te batu ba renya batu ba milinga loko ba kinkesele mena donc bo temi na yebo abi petit na ko bouger te ngo na bouger ka za ka ndenge wana batu ba milinga ka ndenge wana ba papa mo zonga bokoti magasin bazo so bilamba $143,000 batu ba milinga ndenge wana parce que ngasi ko na vie batu ndenge donc il faut to kota simplicité moko ya bien ya rôle ba konzamboka ba servir biso na ba détail na biso mike et puis na droit d'auteur na biso oyo lelo toza na droit photo zo rambongo na po mi sepe valeur na ezape na ko senga te mi se fois se retrouver na droit na ye droit d'auteur na biso lelo na zo ka maître Gims mwana ya grand frère na tsoja na auto za droit d'auteur na 5 millions d'euros. OK donc ngamanda beso na 2 millions d'euros ba école na biso nyos to tanga na kobongisango bandanga nzambe belo tozo mona basala nzambe ya solo ba yali mais azana ndanga nzambe malamu te na usala ndako nzambe po na kotonga biloko ebele pona kenango wapi cimetière yali po kongola ko tonga ba immeuble azobosa na cimetière yali sans kolia na bandeko culture na zo batezo ko utse za ko kabate ba kongola zo kabate kongola ko tonga immeuble mais entourage na ye famille na ye ba problème ya banzala ba problème ya misala. Donc il faut to comprendre que nyonso ko tika na se il faut to za bien to multiplier bo lingo to na mokili moko satan zali nzamba zali mais tout en messager ozaka nzamba ozaka na satana na ye ba nzamba mutasaki satana alors lokola kato malobati na kato malobati lokola nzamba mutasaki pema au monde le temps pema zo katana satana zo lala pour mabango zo sala soko kei et ozala mabe ma osa bolamu po e ko sala vina yo malamu na obnyos ba kotikala. Alors par rapport ya cause à l'ensemble unité boyokani on assure que parolier sur la passion nzembo ya unité et que au promouvoir nzembo na ndenge ya bien et que toucher pe mitema ya bandeko na po enseignement munene et pe sami na liwaka ya papa yamba totali to mona siko total et puis ba matanga na biso ko ba matanga mo on dirait moins compliqué matanga déjà ba komo kanga mutu motif yo moi à côté moi quarantaine siko po tous à l'ensemble Congolais pas à l'ensemble. Tolobi likamba libanda wana ba combattant. Mais peka na kati mboka na biso to ko za ensemble te. Mais 33. Surtout le but to ko za ensemble te to ko za ba congolais.
Parce que le département, on a makambo, il y a matanga, toujours il y a matanga na bisoté, il y a un département de musiciens. Na moni excellence banza mukala ya zagité, ba politicien ba sangana ki pon ba leraye, tout le monde ba tendance là. Na ba opposant ba yaki matanga non. Donc bisonde département na bisonde. Il faut to milenga la tous ba parents. Tous ali batu. To koleka e ko tikala. Le gars ko tikala fait ça bien, peut to molaka toujours le coup ya mboka ngo botama. Omoni. Donc, sur le binanga que danger zali unité zali karaté non unité zali et puis moi on a moko pa ya fandaki ngana tali bato na makama papa wemba na tali na yo serré bato parce que ngana na zali pa na matanga pona makoya ko beta ba concerté ngapa na fandi pena na omona ba non via kufi omoni parce que via kufi tous na vie tous sur na vie a hôtel hôpital na poto ici là qui a qui chasse beta na braza yé et puis a zone sous poto yé donc à Côte d'Ivoire na oya lundi na tongo po mardi to planifié pour nzembo to saki na compte tout ça na consolation nzembo na disque auto ezobima tout ça nzembo na consolation na yembi yango na yé na grand-père mais faut mona bolingo ndenge wana ba vie wana ba assister na studio mais beaucoup le azate na point journal bazo zelection na novembre ngana na grand-père pour na suka to yemba nzembo ensemble pour to beta na fête mo kuna papa mbaza souté donc sur le TIT donc tout ça na surtout ba tout omoni donc TI penza tina musisa omoni penaka non bato bakomi komi kitisa bato bazakata sur téléphone na epo mutu fois bureau yamba yemo akomi ko yamba facile makambo changer nango makambo ko changer nango vis-à-vis zo mona ba comportement bato ko zonga et puis biso zoloba yaka télévision loba pena ngana sagi mabe mingi na bino ba congolais na bino ba musiciens na ko sa suma bete na ko sa na conflit na mutu te bato ba betolo maboko makasi et puis bato ba olingo Barbara on pose comme on a fait. Seri Marie Misamu accueilli. Ils allaient en Balakata non? Papa est en Balakata. Excellence Banza Mukale Balakata parce que ça le meeting est belé, tout ça le réunion à Béatrice ensemble na Seri Marie José que je salue en passant. Na conseiller na Bishop Blaise Boula. Mais tout d'un coup. Donc était yo muto liaka na batu te liaka na batu. Yo muto saka baninga mabe. Est-ce que tant que tu as je suis et vous en a un message? Message de je suis à Bomongo. Na lubi motema mabe eza ba œuvre satana. Bizaeli mabe zanga diplôme brevet. Ce n'est pas important aux ala diplômé na rankine. To licencié na rankine. Pour okenango wapi. Ba okunda yo tam super ba bisika ba kundu ba yibi na serikali ba yibi na yo mutu, obi ba yibi la manyoso donc oza swele route. Faut que nenge so soit kufa katam sous cimetière yate matanga yate nenge yo zali mais yo quand même ba protéger yo mais pour protéger yo bien faut ça bien déjà na mokili pour moi je pense que papa Wemba atabo loba ke mutazanga ka mabeta zaki na mabe mais azaki malamu ko matanga papa Wemba Congolais c'est sécurisé moko matanga papa Wemba moni bana gouverneur de la ville azo servir ba kiti ah ba vie André ba vie mo teti ko ngana to kana kishasa ma zo servir ba kiti quoi librement humblement biso to fan tout là. Non, faut mon D'accord, Tozon à la régie et pas ingénieur Benjamin Luyele, Tozo élément mora transition et puis Tozon pour la suite, mais entre-temps, Tozo signaler la bande de cognon sur que Ndekonabiso Félix Oazé quoi, Aotiko Koufé la papa, et Matanga Ezan à Kinshasa, et jusque-là, Matanga Ezan à Lupang na Limité, na 10e rue, et Kor et Obima. Na week-end la semaine prochaine et puis ils allons exposer na Fikine na ba pavillon ou Fikine on a trompé ça mon numéro à pavillon et yemoko azala quitté a utzozonga déjà na Kinshasa azana biso na Kinshasa et te présenter lisusu ba condoléances. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, te remercier Bandegonion sur à travers le monde. Nous pensons à Makermbel et la source intarissable depuis l'Angola. Nous pensons également à Bosso Kito dans Chala et sans oublier Boskamba Apocalypse 22. Nous avons toujours la confiance parce qu'on a les adresses sur Apocalypse 22. Et tu peux espérer na Joli Kamba parce que place l'igno kwa tembazali au sentir que Kento Ngolo peut toujours pemeni. Merci beaucoup. Et chante Papa Mbakei. Mais si ma papa mba ba makambo susu makambo zanga raté na monde de musique. Makambo belé. Oh boy, oh boy, oh boy,
orchestre écoute éviter. Est-ce que vous continuez le groupe? Mais na munene na papa wemba na munene na papa wemba o pena o sa des ordres na nzela papa wemba o cité kaka. Parce que moni même ngai nazaki menacé même l'aéroport na moni ba image mo bolakisaki. Oui. Mais pourquoi na grammatisant te? On a tanga bi force papa wemba ya munene na osangate. Donc biso ze le côté. Toujours le côté donc la discipline na papa wemba zaki nango, je pense que mutu nyonso à travers na papa wemba pema na papa wemba azaki meilleur ba foutre bazaki te. Biso de lobaki cours de grand et na poto Premier ministre na bango andima ko yaki chance ko sala orchestre musu pembe na biso c'est ba ilokant to redia misi. Soki cours de grand ko yaka na Kinshasa pour ba betaka ba concert, ba minu kana bango sous de gauche à droite ta. Ba 5 ans la case de quand to apesi bango sima. Le temps mutu na mutazo ngamboka poto zo bango bazonga mboka bazolinga te. Mboka yaki toko. Boya to sava na mboka dans l'ensemble pour mona ndenge ni ba makambo yali biso yali na fan na mboka na sali disque na mboka. Na sali disque na mboka. Donc tout mutako sabino teo na sali yango te na sali disque wana bozuka wana na sali yango awa na mboka na Congo na studio na RTNC pa ba Doris kuna studio Shabab. Donc mboka za bien bandeko ba ya ba chanter la minene bazar. Est-ce que Vive continue? Vive va continuer parce que nga na zo na ndengo na et puis nouvelle écriture bon bandeko na zo mona bazar na ba changement ba langage na télévision mais nga na zo bango sans arrière penser. Na zo ma nouvelle écriture le ko les agin zela ba bendo ba pompo meyaki avant papa azong sa bomo inaye molimo na ye basengaki pardon bazonga nager mais va continuer la nouvelle écriture bazana ba Jean si mama e bana banzimbo bela bien kuna et puis bandeko ba otoza kuna Côte d'Ivoire va continuer ba chanter la bien baza ba Guilhem Adova baza ba leki nanga mo bazana archange azo ba voix bien baza wana au monde tu vas continuer chef na bango to chafulankan ba ko sala ja bien bon na moni bandeko msulu ko na monaki Pacheco Alobio bango basi batikali basi bazwaki munda mta bunda et abe mabete mais bo bunda poka to matsakaka bo bunda te po tous ba échec pour mais bino so ba meilleur ba Pacheco ba bon chanteur et 40 jours yango ekoki déjà et bo s'organiser nini est-ce que ils ont un comité moko ils ont s'organiser pour que 40 jours yango eleka bien bo solila maman je pense que malgré leur ali ngana mama to sukaki mukolo d'enterrement to kuten suna mama te nous avons maman parce que nous avons travaillé dans un contrat dans la maison à Vallon nous avons travaillé dans une image dans un belé mais tu as 40 jours mais Marie Laure Mutaza dans 4 organisations à 40 jours je pense que a bien là pour 40 jours les a lobby mais biso za de cœur que 40 jours les ali lobby so que sili to ka kozonga misala pour la mémoire de papa wemba donc toujours c'est la 40 jours lobby l'endroit que za ba biso pour to yebele wote. D'accord, merci beaucoup. Et pour terminer, pour terminer, je remercie Nandingo Benga Lisusu. Mais la lingi, Barona ya disque de Marjan a marché bien, tout travail fait ni sali, puisque dans l'ensemble de la maison, quand on a matin on à la télévision, mais normalement dans la maison, ils ont tout fan d'apenda quoi, pour tout ça la calcul ni tout ça là, pour nous sortir l'album et ça là. Donc, ngai na sengi merci na maison à Valo Image. Na sengi merci ma casse na responsable numéro 1 Charlie Kadima na ba collaborateur na ye ba Gabriel Kabongo ba Pira ba Msuba Deserta ba Blaise Bongonda moninga Isa Chibangu tozalo kuona ba moi ba ndeko ebele to kina bango ba semais bani pa ba zali na pesa ba mbote na remercier Charlie Kadima po disque oyo ya zaki na kati mukolo fendombo petu ba kufaki na website ngabi edinga na osa disque oyo na ringi ozala assistant nga et assistant nga de A à Z nzambe pa pamboli ya Jumbongo pourquoi a mon avis valeur à produit et à produire là-haut et puis à d'autres na norme la fiche bimi tala makambo ça tile donc les a facilité congolais azaki sous na confiance tout na ba artiste mais ce qui le Charlie a pesi confiance nanga pour assister nga et puis peut-être à mon avis ni neza na kati nanga donc na sengi bango merci na makamba ça la ponanga nzamba sunga bango ba sa sous de plus po bango ba moni perte toujours ya papa wemba biso tout ça ba leginzela mais na temps nzamba bombeli biso to ça plus parce que musique a vivre à toi nango. Donc, quant à moi, je merci de Bandeko Angola, je merci de Bandeko Braza, je merci de mission de Braza, Roga, pendant 4 jours. En tout cas, na Braza, mission Braza, Konza Braza, tout merci. Congolais, tout merci parce que sécurité, vous savez que bino mo na kata matanga papa Wemba et les gars makasi. Je pense pas moi aller à l'aise. Et famille papa Wemba, famille Amazon, nous sommes appelés bango te ba ko père de serre na bango mo nga zagité. Donc ma condoléance nzela ngoka bomoni ya biso nyonso et puis la famille politique papa banza tikaki biso tout ça na choc à danger la famille a vivre la musique ba BG besala so akendaki
et na ba mécène toza na mutu lokola Sonio Tchomo ba bimisango lelo ba kunda lobi ndenge ba lobi donc ba famille to pesa ba condoléances et puis chanteuse na moko zaki wana komuni Kadogo Lola donc ba condoléances na ba famille wana félicitations na Chaka Kongo ça courage à reconnaître ko soutenir ba côté musu mo ba faible ezali ya zamu to soutenir comme il garder danger na ya streetirete a streetira faire za na valeur po ba pesa coup de ba pesa eloko na wana eloko na biso wana va ngoni artiste à danger ba pesa ngo valeur moni yazo streetira mo to comme ça on dit makambo bo so ka zo chaka na poche or ngana assister Chaka Kongo na mo makami bali misatu mbongo wana ba famille ba se retrouver nango asaka misala bien a streetira ngo pesa normal po na moni makamalo la Kadogo akota ka ngosusu batika ko kanisela ye mabe batika ko kanisela mabe ngana longa makambo wana partir la fait débat bat mukola kufaki to yaki na conseiller ya ministre Blaise Boula to yeko sala assistance à makamba ya fait débat mais ozomona batu musu ba yira kapena makambo mpona kozwa mbongo ya mowe ah biso loka tuza ba na ba sa ya ba prophète ndenge wana ekota te yango mona baki makambo na ozala sute mais tozalaka mpona mawa pour yanzela biso nyonso donc ba famille pe yebani te eza na matanga nyonso tozopesa bino ba courage nzela ya liwa eza nzela ya motu nyonso tomilengela na nzela ya bakwiti tomilengela na nzela ya efandeli tomilengela na bomoi boye soki oza na mwa mibale kabola moninga moko tomilengela dans l'ensemble congolais aza mwa motema mabe moko yango mwa motema mabe ezokende na rumeur masola lokuta basali nzembo tosala banzembo tolobela si rumeur d'accord rumeur ezomema biso na nzela ya mabe ok merci Chidoka Luyalu honorable Zolino Makelele bana tsango na pesi bino bambote bandeko nyonso bozozela je suis na bandi mwa oyo ensemble na maison valeur image et aux des gens direct na pesi ba artiste tout autant na mbote boye tous dans le bomoko na na télévision pour na défier bino te mais na télévision pour ba problème tozo kuta nango etina biso tous dans le bomoko tout ça musique bien pour toi ba meilleur collègue ba pays tout donc tout ça musique bien tous ensemble ndeto ke musika na sukisi wana na pesi lando anduka liziba yota la biso RTGA mobimba bandeko nyonso RTGA numéro 1 Pius Mabiulu na pesi bambote pesi betulu sa mambote pa yota la biso muluba ya solo mbote na pa yota la biso na bana ye merci beaucoup merci merci pesanga ah là là moi malamu quoi mon pécha d'accord merci et merci to pesi mbote na Ursule Pechanga d'ailleurs film la MOEZOLEKA déjà dans RTGA et puis dans les jours à venir soki nzambe alingi tokodiffuser film oyo asali théâtre te masali film La fille de son père et na kati tokomona ye ajoué et tokomona mpe papa na ye ajoué mais papa na ye ya film eza papa na ye ya oyo abota ye na ndenge ya libota te bon Nabanzi Tosukiawa, merci Manda Chante. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à toute la grande équipe de la radio-télévision du groupe L'Avenir et sans oublier